Boka buya obimise mabeni. Nabimise mabete. Ah. Lea likamwane bandi ya yebi. Likambo nini? Koyeba ta mai makambango tokoyeba kite koma niva boy. Ah, non, osali mabete. Mabende nini? Yoka mabende neti makambo ezaki ba secret na bango, bazalaki kuna. Biso toyebi te. Non. Boka buya obimise mabeni. Nabimise mabete. Ah. Lea likamwane bandi ya yebi. Likambo nini? Koyeba ta mai makambango tokoyeba kite koma niva boy. Ah, non, osali mabete. Mabende nini? Yoka mabende neti makambo ezaki ba secret na bango, bazalaki kuna. Biso toyebi te. Non. Tokutana na mira esa na casting. Okay. Nazako moneka na TV. On a tala ba Sephora na TV, na tala ba mira esa na TV, na tala ba na TV. Ah, merci na reconnaissance hein. Donc nazako mona ba na TV. OK. Nazo se pepe na mira esa makas. OK. Après première fois na mona eza jour à casting. Si mato saka mira esa o makanga ezalaka epanyanya. Mira ya bina na epanyanya. Eza peka ya major bisalidi. OK. Aba si maso liboso to to bandi ba njonjing na biso bato comme renier. Comment pesa makam. Epanyanya. Abina makasi. Pesa abina soka bina mo abwa kanzoto. Yaza so abina mo aso kwa. Donc aina ba geste moko. Na pas piso ka elengi. Apesa ka elengi. C'est comme si moko amilobela ka java ki akufia ni Angola. C'est comme tatika jamaloba. Te maloba te mira isa baka okufa te. Parce que mira isa liwa ata Jésus Christ ayebaka mukolo okufa te. Jésus ayebaka te akokufa. Ayebaki jour ande ba okanga. Ayebaki très bien yo. Jésus. Ah. Te na loba na sensibilité pas bonde na sengaki papa. Longolanga kamba oya kufa. Ayakobanga. Ah. Amete toloba kaisala totika ya nzambe toloba ya mowe te na yebi bible te na sasini eloko nganya ngina loba makamba nzambe zaka secret na yebi bible makasi bosala ngo te pona kiteke po ba mono to te donc nazo sambela tongo midi pourquoi corps ya Mireille et ya tokunda yawa kombo na yepe etikala ndenge etikala la place des artistes ya batu nyonso ekozala malamu mingi tokundie awa Mireille atikaka mwana moko mira esa oza mboka na ifaya o comprendre to limbisa ngana lobaki na bemission na oleka na osenga muto mira esa olamuka ta senga bolimbisa so abetisa batu mabaku bolimbisa ye to lela mira esa po mira esa sepelisa biso asekisa biso alongola bato ba malade muso ba attention mais ce que étouffé mira esa courage wana ya ki vitesse eloko étouffé to zui ba kamisato po baza vraiment sérieusement malade siko yango zomona ba am o ezana nous ezobela to sauver surtout sauver bango te mais avec mukena biso nzamba sunga amen wa mira esa obata matin bazo publier muto abomaki ye muto alobaki boy abimaki na mobile na ete abiso bata théâtre omoni neti ngai na mobile na ngato za matata di banyo sala ka matata lelo bongi lelo lobi na bimise na ndenge na ngai jamais etola kolinga ton pichu jamais ata tikali muta limbisa terme atikali ni aolingete pona ebito mobile ndeko na ngai kindeko ngo ebiso bandeko to botama bango ba mama mo tata moko to mona na kata après 10 ans ne biso to mona ga air nyonso bo pourquoi yo ko sali kamba bongo tipo to monite bangi ba pota biso moni nga loba te siko na ngina banda ko loba na bandaka nae tango bandaka ne yo ibisa biso zaki so to kepa mira isa abamba photo ya mbai na ina mira a koti so tina ndaka bilombo to tambai nanga aza wapi aza voyage mukolo na ye komona le 8 mars a présenté nga nde mutongo pa azalaki wana poni yo benga na kuzu tazalaki mobile nanga te be ba osaka na mira isa po ba ebita kufi o lamuka te po mira isa bato ba osaba yo te makamba lokuta bozo saboni ba ebi mira isa abanda pe na makamba étoile a melango na otanga bakombo na bonde otanga ka koma mutami yebi a sira dora mela pe makambu nae ka mutu moko pourquoi tu sais que biso nyonso to vandi likita to kosera mutu mo likambo
is crazy, love is funny. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby sa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a commis si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o mazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba changer, o bazana mikumba na bango, bo ya nango epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger. Nakoko ko bomba te bola mo Nzamba salinga et prophète. Ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin opportunité na vie. Ma porte fungwama, ma chance est sale. Donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, opportunité fungwami, donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi. Modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy. Vraiment délivrance des abuna très nécessaire. Je suis une femme, on a salaire business, on a linga makamunange qui est bien, mbongo pe monanaka et puis na za na faveur et pas batou. Tout ça, na za na ba porter fungamaka, en tout cas na sentir. Docteur li kukuma bana ko bali kuma. Kombo na ngai. Kombo na ngai. Na koloba eza passé. Démon li kukuma. ezala qui sont non loba na koloba 2 mots 3 mots fona kanga mane loko mobo no ka kanda siko e matanga donc so ki no loba likamu na bo sekati fona kanga masona kanga siko ki kanda mais siko likukumezate na loba nga normal o seka ko du pamba makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na une sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo asalelinga no pesa pe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana nga bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mo atamboli moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pas na Nzambe nde bokobika nazo zela bino na moto mbote na ba nyonso bolingaka super promo bolingaka le kobe mirankianfu bolingaka biso surtout mingi awa tozali na bosobolo wa pepai matanga surtout ya notre artiste comédienne Mirayesa ezali surtout merci beaucoup na major bisadi di yene mutape 6 place oyo afin que ba comédien soba yaka awa pona ko lela muninga na bango na suboso ka mutazo bana ezali Gabriel de micro oza micro déjà Gabriel to présenter ma condoléances merci vraiment ce qui biso biso ya awa pona tous la canabine ensemble to liaka to melaka to vivaka ensemble et le constat biso passe salika ki ninga na bino atiki biso toujours aura ba témoignage tout le monde doit témoignage beaucoup comprendre Gabriel donc c'est sa façon beaucoup comprendre vraiment et ça m'a passé surtout sur ma témoignage pour les lois na nazali na 2 personnes nazali bongo na Gabriel oyo surtout mesana mingi ko na ba comédien surtout na Angola azalaki mingi na Mirayesa et puis na Étoile azalaka pe mingi na comédien na biso atiki biso Mirayesa Gabriel parce que toko sa témoignage ya Mirayesa tango zaki na Angola surtout ezaki na neni o zaki na Luanda dans tozaki na Mireille na excusez tozaki na 2016 oui 2016 2015 voilà 2015-2016 parce que là il y a 2015 na Koutié na 2016 na ba fin na Bini kuna tango zaki pe na ba troupe théâtrale boda ko sala kuna ou comment ouais tena ba troupe théâtrale na biso
nati étoile ndem tazali na troupe na théâtrale Mira Essa pas na troupe na théâtrale je crois que c'est adoré maman Moyindo pe azali na troupe na donc azali ka sona sanzonzing na trier pa na bango et singa azali na troupe. OK. Nazongi sima muke pona sala ki interview moko na Tchakala atemona ka baike ozali parmi bana poto gratana boye bien resusuti ezalaka bien gratana wa toi ba mike ba témoigner pona babike na YouTube batu babanda makambu ya YouTube ezali yo na Mira Essa parce que ba ebisi biso ke papa Tchakala bi yetango andi ko recruter batu parmi batu oyo azwaka peza ki yo na Mira Essa nde bozai pena bataye bosoko ya azwaka Mira Essa ngam tazwanga dali. OK. Oui, atemonaka baki. OK. OK. Atemonaka bien. OK. Ye azwaka Zena. Ouais. Ngai mutazwaka ngezaka dali dikamba. OK. Tu comprends? Ouais. Je pense que va dire na baki bozaki kiriwa na Mira Essa nde bazaki bakadadi. OK. Parce que le major ayaki pa badadi. Ayaki pa na swa bala mutayaka ne koko bilal. OK. Nde dadi a sollicité ba Willy. A sollicité ba Willy aboya ayaka na ete aboya ne kokende. Nde Tchakala zwaki Vena azwi na Fimo be bijou la reine te Fimo be bijou. Oui. Akota sikabo. Bazwaka ye para prendre dadi le ramona ngake ba ozwa ngakende dadi yaki kozwanga. Ah OK. Soki nazongisi kaka likambo na nsima moke ezalaka mpona yebisa biso ba première fois bokutanaki na Mira Essa c'était comment peut permettre tableau ezalaki ndenge nini soki okoyeba lisusu mpe filme. Bon na première ti film a liboso tosalaka nga na première tableau na film tokutanaka te. OK. Tokutanaka te mais toyaki film moi mais tokutanaka te. Tokutanaka na Mira Essa nde na casting. OK. Nazalaka omoneka na TV. On a tala ba Sephora na TV, na tala ba Mira Essa na TV, na tala ba na TV. Ah, merci na reconnaissance hein. Donc nazako mona ba na TV. OK. Nazo se pepe na Mira Essa makas. OK. Après première fois na mona e eza jour à casting. C'était comment kolango zaki ndenge nini yo Mira Essa yo na ye bo sa casting ensemble oui. Ba présenter nga ya pesa na pembote ya comme ko sane ba bizeti na ndenga bina na e papa papa za ko bina na papa. Ouais. Aza bina na e ezalaki na kota Lubumbashi na Prince Lubumbashi na. OK. Et puis kota la lignée ya Mira Essa et qui n'a pas pendé mon libre qui ndenge moko ya po bio sa muta show ye pas zaki muta show donc na bien makasi ala muta show mais pendant parcours ya vie na ye bourgeois pe botika po jouer film moko to peut-être même scène na vie ne mobimba avati comme ça ouais et belé toujours trop. OK. Ce que film ni marqué yo o bossa Mira Essa nga ketchup te. OK. Film ni marqué yo les autres kanisa Mira Essa. Film to saka Mira Essa o markanga ezalaka epanyanya. Mira ya bina na epanyanya. Ezapeka ya major bisalidi. OK. Aba film so liboso to bandi ba njonjing na biso pa to como renier. Comment pesa makambo. Epanyanya. Abina makasi. Pas abina soka bino mo abwa kanzoto. Yaza so abina mo aso kwa. Donc aina ba geste moko. Na pas pisoka elengi. Apesa ka elengi. Ah Mira Essa. Vraiment. Alors tango bokenda kango yo kutaki na Angola quand même. OK. Lelo oyo ndeko na biso Mira Essa tiki biso. Lelo konini vraiment tango zaki na Angola. Pesa biso pour vivre qui n'est pas en Angola avant yo longwa kuno ya beaucoup de qui na Mira Essa to le razala ki ozai pe est-ce que bobengana ki tout ça mwana malamu tant nazo kende to zo bengana nde mingi na étoile. OK numéro ya Mira Essa na zaka na ngote to zo bengana mingi na étoile et nazo ya boy mutayeba ka ke nazo kende za étoile. Ah OK bimaka presque na bima 5e mo beka pa na ken hotel o bango baza ko vanda bazali na via nga pe na vanda na hotel wana na bitika connaissance na koti bagangi ya mbali ba moko
azwi mpe valise nanga koti na chambre oyo azala kolala. Ok, est-ce que vous croyez que ce dernier moment où vous êtes dernier jour ou dernier moment où vous êtes Mirai ça? Ouais, nanga longwe na zongi kisasa na za ndaku na ye. Oh. Ouais. Ok. Na ndaku na ye na kuka. Na kuna étoile pas ayeka na kuka quelque part wana. Étoile fait chaque tongo ayaka na zonga ka butu. Ok. Tokolamba tokolia. Yeko tokotema passager te akolamba na ye. Bino toko sa affaire akolamba. Oh. Ya kolamba na ye ba bière peso leka na ngoana. Nga pena étoile to melaka na biso malamu te. Ya komela ba bière na ye ba pa ya musu boya ba mela ba bière na bango. Ok. Donc tokolia donc biloko kolia. Mirai nde kolia. To film ko social en tout cas côté kolia non. Kolia. Ok, naozongela ya Gabi. N'a pas témoignage à Étoile, s'il vous plaît, Étoile, micro, s'il vous plaît. Aidez Penabiso, s'il vous plaît. Étoile, s'il vous plaît. Batangi peu comme on a ming awa. Ah, s'il vous plaît. Ok, merci. Étoile, peut-être témoignage oyo bozala ki bino mbalena Étoile na Mirai Sakuna Angola, c'était comment yem tayamba ki yokuna Angola ou be yom to yamba ki. C'était dans quelle année, s'il vous plaît? 2015. 2015. Ok. Bah, puis surtout, que vous avez un groupe, vous avez un groupe, il n'y a pas un groupe, comment il y a un groupe? Comment il y a un groupe? Tout choc de Mirai ça. Ah, ok. Bon, groupe, vous avez comment nini? Les étoiles d'Afrique. Ah, les étoiles. Bon, c'est quoi, tu vas dire que mingi. Première scène où vous jouez à Mirai, c'était quelle pièce? Pièce à Liboso, na joué à Mirai ça. Ezalaki pièce moko tozaki na yaya na leki ngai Mirai ça na prince. Tozaki bana ya papa koba na bosali nde kombo nango. Tozaki bana ya papa koba na mama biso pembele. Yaya na biso tirbo azaka na poto. Tozo et la versement à kombi. Donc voilà des pièces oyo ngane to jouer tableau moko. Mais le kola biso bandonding na biso ya kala ezalaki neti ya lelo te po lelo ekoma soki boko tourner site yo bokutani kotoyo na site ya koto bokutana te. Mais biso kala ndonding ezalaki site ezate bino nyonso ka bozoya. OK. Bino nyonso ka bozoya. Ba ba ko tourner ba ko tourner te bozongi lo biso boye bino nyonso. Ezalaki bon de to bana ja kutana. To kutana ka premier jour na kutana Mirai boye ka pona mone pona ba no mone na télévision. Pona mone mbali boso boye mbala moko awutaka Chine ayaka ba mona biloko don ko yeba na yeba Mirai sa mbali boso mbala moko na defi ba biloko awutaka nango Chine. Biladinga ba do pesa ka batu pona bofuta malembe oui. Ya to zete to mesani na mama na ngina opesa mwanda yaka boya pesa adresse andako na kena déjà ko pesa to kutana ba tournage maintenant to jouer scène mon côté. Tu ko jouer na isko scène moko na pièce wana. Nde bisika kana yeko yeba jena ye pa ebisko jena ngai po théâtre pesa ka bongo fo yeba je ya moninga po o pesa oyo zana. Mais théâtre fo ko yeba je ya moninga za ka bien ndongo lobi. Mais particularité à Mirai c'est ça qui nini na scène ce qui a joué. Mirai ça bon vedino ki oloba Mirai za ki standard. Ouais. Mirai za ki standard. Mais mingi à la musaka scène azaka matata na scène mais sur PCP à moi c'est à Kimia à Salak sur PCP mawa à Salak sur PCP moi c'est à Ndumba danse à Salak donc azaki standard ah on est un monde na ah vraiment premier Mirai salelo atiki biso bozaki na Angola bato za kotuna ebele so mutakufi comme vous faites Tembele, Mirai ça atiki bana combien? Moko ya moisi mardi. Ah ça comme déjà âge déjà je pense. Oui ce qui na bungité dans les 26 ans 27 ans. 26 à 27. Gloire à Dieu. Oui, 26 à 27. Vraiment.
sikoyo baprogramme eza ndenge nini ya bato Angola nanu mpe ya biso parce que bino boyebi ke boza na contact mingi na bato Angola kuna? Oui, toza bango contact mais ti sikoyo nanu naza na nini quoi nini message moko clair oyo akopesa ke mpona minute oyo tokomi boye eza te. Yango sikoyo nga na profite mpona koloba na bato baza na Luanda boye po tozoyoka kaka bato boye bake ambassade bato boye basali boye tozoyoka nka ebele. Ngai yengi naloba boye mingi mpona bato boza na Luanda soki bozosala likambo mpo ebima ke ngai nde nalingi ndenge corps eza boye bamona ke nga nde nazalaki mutu ekowumela. Soki bozolinga bosala likambo mpona mokili bakomprendre ke yo nde osali mpo mira esa abima ekowumela. Basala yango kaka na motema ya malamu ya koloba kaka ke ndeko na ngai akende elakisi boye bosimba na main dans la main. Bosala yango ensemble. Mpona nini? Nakopesa na exemple moko. Tango dadi akufa po biso ndenge bato mosusu bakufa biso mpe na Luanda tosala bamatanga. Mais na matanga ya dadi ndenge ka ezalaka po muntu na muntu azala muntu na ye mpe na vie ndenge ezalaka. Eza matanga mosusu mpe okomona kaka matanga mpo aza ndeko no mpe muntu asalaka théâtre oye na ndenge normal. Mais ezali na matango nazoya boye sikoyo nini yango yo moko simba. Ok, merci. Et toi là, vous comprenez, merci. Continuez, toi. Mais eza na matanga mosusu oza obligé oya po muntu na yo. Ouais. Eza nature ezalaka te bosali ya injustice ezalaka injustice te. Eza ndenge bozaleli. Omoni tango totambolaka na je ya président Bouba de Best et Memba Ikia ngai Junior Timba totambola sona na ye moko Mireille na Lomboto totambolaka 6 boye kotambola bongo elakisa te ke na ezoka elakisaka te ke oyo akoyiba mbongo ou bien osala boye te batambolaka bongo mpo ndenge tokuta français baloba union fait la force. Boki okoma esika moko boye muntu wana esika bokomi wana alingaka mingi muntu kingani kokanisa te ke so bokomi bisika. Par exemple muntu wana boki otokele porte alingaka mingi bidibidi soki ndenge bokomi wana bidibidi aza te akopesa na ye mais akopesa ndenge moko te soki amonaki bidibidi wana ya normal osomoni ezalaka bongo. Tango botamboli esika par exemple bapesi mwa eloko biso objectif na biso ezali mbongo ekoka mire aya omoni batambola elongo neti na minito na yebi ke boza kuna président Mobutu président Jetem Kaninda papa John na yebi te papa Carlos pe aza na kati na Willy Ndeke Gervis vie de l'Est ya Luanda na yebi ndenge bozotambolela te bolimbisa pardon. Mais ndenge bozotambolela wana botambola binso esika moko. Po eza par exemple na esika mosusu bokokende na profiter pe na lancer appel pour na bato baza na Angola kuna ba oyo ya biso totokelaka ba porte tango nyonso. Tango bozotambola bongo peut-être ndenge bozotambola bongo Jetem Kaninda nde pire Ben Willy le Gabonais. Vous comprenez? Jetem Kaninda akoza na facilité ya ko toucher ye po ba yebani déjà. Mais so bokendeki bo isoler Jetem. Bo kipe kokota olie esika bokende po bokota lelo ba yebisi no ya lobi. Mais soki Jetem azalaki wana bokokota. Papa Ben Willy le Gabonais en tout cas na chelo pe motema tinde ngwe na tangi kombo na oboye na yebi ke délégation ekoya. Yango na lingina cité moi batu ndambo ya Luanda o tozoloba délégation ekoya papa botika biso te tosenge eloko mususu te tolobi bosunga biso kaka mira esa aya Congo. Yango na bandi na Ben Willy le Gabonais papa bakoya kune pa na yo yamba bango pesa bango quelque chose tokei na Gédéon Mercedes Ibula Gédéon Mireille aza muntu na yo Mireille aza muntu na yo
botia maboko kora Mireille ebima toza la maître Tirbo wana kutu noko ya bana na biso toza na Luanda papa ata makoki ezate mais oyebi ba porte ni oki bana okende kotoke et ça la force pour Mireille aya toza na papa na biso Alex Fumusi papa Alex toyaka tikuna tokuta na yo toza kutungana Mireille na vie John papa Mireille akei bosunga kosunga monsieur za kambongo te peut-être oyebi ndeni bakoki kosala po koreya bo hésiter te bo benga délégation ezo tambola bo faciliter biso toza na je suis d'accord ce que zo linga kaka avant likambo boye salema il faut yonde otelema makambo ekolala oyo ka bazo se présenter oyo ka yo ozanango tia wana tozali na Kungwati Sébastien millionnaire silencieux nde na otanga bakomo na bino boye nde na zoyebisa pe bato bazotambola baya kuna baya bosunga biso toza na posa kora Mireille malgré awa biso pe tozotambola pe tozozela mwa gouvernement ya awa esunga biso kuna pe so bobike non bo parar nanu bongo nde bino bolobaka na portugais biso moko tosali pa boye ekosala bien toza na Kungwati Sébastien toza na Pablo Kini na yoki yo makasi oyambi ba musicien asali batu boy asali boy Pablo Kini ba bi déclarer ya monene ya Luanda kasi bongo ko déclarer ba conteneur ba déclarer accord te te Pablo Kini tozozela to mona siko makasi na ope na biso ba artiste ya théâtre po nyoso na sala ba musicien tolingi pe to mona yo Alain Visior Alain toyaka wenze wana toyaka toteka ba CD tobwaka kayo lelo tala tokweli likambo Alain Visior na kikolo wana bato bakoya Héritier Mvwama na kati ya Congolaise bato bakoya Kaskito Mutupamba bato bakoya toza suna nani toza na Papa Ogi Malambu papa fala ben papa Ogi Malambu papa fala ben oyebi Mireille mutu na yo oyebi jour asuka tozaka ngana yo epa Mireille toliaka mbika batia soso lelo Mireille azate papa na yebi ki kosala mwa quelque chose marge oza soki na musala soki wapi me na yebi ki kosala quelque chose toza na Kams Mvwama telema makambo oyo Mireille ya toza na Nico Nkai ba grosso minene ya kikolo nani papa Nico Nkai oza wana toza na Diego Battery oza wana toza na Blaise Rossi Lolendu Blaise kotika biso te Mireille muntu na yo papa Blaise botika biso te ndenge na otanga bakombo na bino boye ndenge na kopesa délégation na bakombo na bino bokomona bakoya bosunga biso toza nani musuna tangi te pona komaki pona bosana te donc bao musuna tangi te ba boss na biso basirika omona nga komona ngeza ali kuna te na kopesa te te Maître Mongali na mona enveloppe na yo ekosala biso bien makasi po tokanisa ba souvenir ya kala tovande sika moko tolia tomela lelo soko leli Mireille ekosala bien message on apesi mingi pona bato baza na Luanda bato na biso ya Luanda o bosunga biso bolemba biso te bosunga délégation ezotambola bosunga délégation pe botambola elongo kotika mususu te eza na esika mususu bokokende bokome pa Alain Visior atanda ndenge boyeli ye oyo ya sepelaka na azate internet yo pe mami zala wana botika ba mibali batambolaka mibali te mwasi adekoraka délégation internet za mwa wana mama Moyindo zala wana Mugondo zala wana bozala wana bidibidi zala wana botambolaka pe bongo bidibidi kozanga na délégation te po baotala bidibidi bamoni Mireille bamoni Mugondo bamoni Moyindo botie likolo na président Mobutu botie Jetem Kaninda wana soki papa Carlos Vie John soki bokosa ndenge ni bisika wana botambolaka ensemble mwa muke pe monani kotiango yo moko boete bolakisi baninga ezabwe biso totambolaka bongo na transparent bisika junior ti azalaki yo legela wapi totambolaka na transparent na unité yango bomoni matanga ya dadi na Luanda esimbaki
Luanda wana soki botie sérieux mbongo ekomona na Mireille akuya. Mais si vous avez un oya linga on ndenge na yepo kombo na yende eyebana awa toza na posa kombo ya mutu te to ba oyi po na yende sala ki boye toza na posa kaka amour do sala ngo po na amour bo sala ngo te po na kiteke po ba mono to te bo sala ngo po na amour. Alors si on sala po na amour on a l'intérêt et le côté o linga bo mema na ebele bo ke frapper porte ya batu ebele ezara malamu mingi. Donc nazo Sambe la tongo me dit pourquoi corps ya Mireille et ya tokunda yawa kombo na yepe etika ndenge etika la place des artistes ya batu nyonso e kozala malamu mingi tokundie awa Mireille atika mwana moko na banzi bolandaki message ya papa Mireille alobaki boye asali mikolo ebele amona ka Mireille te soki boko sunga koreya amona yata na ebembe e kosala malamu mwana Mireille pe akoki kovanda vandi jour bakendaka cimetière ake cimetière ake otala mwana na ye. En tout cas batu ya Luanda botelema vraiment botelema bozala bo moko tozozela bino koreya botika ba fitilité akufi boye ezalaki boye botika ba bitumba banini nzambe nde apesaka nzambe azwi botika nyonso bozosala toluka sikoyo asi akufi solution nini tokoki kosala po tokunda ye na kimia. Tozoka ba spéculation mwa mingi ke kuna na Angola ba corps rumela kate na morgue. C'est vrai parce que bio sala kuna Angola rumela kuna. Oui, nayoka ngapi nayoka ka bongo ngasi ko nga ko préciser eloko o na yebi makasi. O na yebi te nga ko tita ligne tite. Nayoka ka il paraît ce qui kuna ba pesa délai à 10 jours. Et après 10 jours, il faut évacuer le corps. Bon, le 3e jour, hein? Oui. 4e jour. 4e jour, à Koufaki mardi. Mardi, oui. Les lots déjà. Oui, mardi, jeudi, vendredi. Non, c'est vendredi. 3e jour. 3e jour déjà. Donc, tu as une semaine. Une semaine. Tu as une semaine. Est-ce que nous avons la peine de faire une démarche en Kinshasa que montant au toujours il faut 10 000 $, il faut 7 000 $. Montant nous vraiment pesi que pour na Mireille aya. Quand Mireille papa montant to ebina nous te tozala kana mbongo na maboko po ata batie montant. Tango bino bozana na mbongo na maboko te moye bo discuter ezate. Tozana na mbongo na maboko et puis te bande to kosala. Tango bozota mabobo sala te Marakana bobo salate bo kene na bar wana marakana il faut apesa mbongo bisika Mireille wana ke zamwa eloko na ya malili donc abande ko ya Mireille pe bien tant Mireille zaki na bomoyi kuna nyonso na ba Maria babande ya Mireille bien tant zaki na bomoyi na minito pendenge azate bo kende wana na ebike bakotika Mireille sate eloko nazo insister bande ko nanga ya Angola bino moko boye bino nyonso bana mibali na benga bino banoko ya bana oya basi na benga bino bana ya mama banoko ya bana bozala eloko moko botambwa na bomoko tolingi tozwa suite moko ya bien avec précise na minito tokota ke sika boye balobi na biso boye po tozoka otokendaki kuna mbotango biso tokei tokuti mutu bozeka si akei alobi boye tozoka ba information 3 4 dans solo na oyo alobi no eloko mususu osolo na oyo ayebiso eloko mususu mwaye bokanga eloko moko ya bien ko utangola ti sikoyo neti ngana na moni yango te nyonso wana eza nini kozanga bomoko baya ya bosangana botambola elongo eza na porte mususu po bokota ezosenga wilindeki eza na porte mususu po bokota ezosenga Mobutu eza na porte mususu po bokota ngo ezosenga nani Papa Carlos eza na porte mususu ezosenga Gervais donc eza donc muntu na muntu ana muntu na boza ata 6 7 botamboli bongo ekosala bino malamu mingi na ka météo pasa kuna na Angola ambo météo na ki météo za na Angola OK c'est pe météo azali batieni ekiki wana bakoti bidibidi bakoti mugondo moyini na ebike nani ya na biso ya mado kotambola er moko ezalaka epasi po makolo er moko makolo ndenge esalaka mais soki ya mado azala makasi mpo na leki na ye atelema soki azala makasi te ba internet bavaidei baza wana basangana na ekiri bakende oyo nyonso mpe amoniki aza na muntu neti nde naza boye nazwaki apele ya fifi miel na tongo fifi miel d'appétit depuis Turquie oui étoile
Pour n'y pas pas bénité. N'y a pas à soso ben oui les Gabonais. Na zesi na bosani. Donc vie est la Gabongo. Rappelez mon tout moi eloko moko boye et sali bien. Ozomon. Sylvia Pangamao. Yo posa mon toi Mireille Sylvie Pangamao. Maman ya bana basi Mireille Kei Sylvie. Na yebi ke oti ko sa mariage na yo mais Mireille sa kufi. Sylvie kovanda kimia te, Mireille zaki muntu nao. Donc OK, mais d'habitude c'est ça Mireille. Biso to yo ka to monaka ce qui comédien moko kufi to monaka na chité to monaka bino ba comédie bokotisaka. Ba groupe ya WhatsApp ya déjà bokotisation ça ma déjà na Kinshasa. Oui, groupe WhatsApp déjà ezali. Biso siko awa bazo cotiser mais ezokende là parce que tokutani na biloko ebele na mbala moko. Tozana likambo ya Miraesa, tozana likambo ya 7e bagarre, tozana likambo ya Jolie Kasimba, azana hôpital, tozo cotiser Papa Godé, ekutani ba mo suna mariage lobby ya Mylène. Mylène entre mariage lobby, samedi à lobby, samedi on a mariage pe lisusu ya Nene Botaille. Donc biso awa écoute biso makambo ebele na mutu mbala moko. C'est comme ça, c'est comme ceux qui ba comédien moko poser un problème pas pour mais ba ça nazo comprendre te papa. Donc eye ebele na mbala moko yango moni ko contribuer ezo biso moi là pour toza makambo ebele na mbala moko. Voilà. Na mona otika yo message no ko pesa suka c'est pour ba comédien ba fan na bino hein. Oui, mingi pe pona ba fan, vraiment ba fan pe botika biso te. Na yebi bino kutu botika biso te banda kala. Mireille Akei, souci na biso ezali kaka Mireille Aya, Mireille akunda mabisika ya malamu, Mireille aza pe parmi ba artiste oyo ba kendaka to poso ba kunje na Angola to tike na place to tia comme na place des artistes te. Donc Mireille aza muntu pe asali mingi malgré azui moi temps ebele à silence. Mais Mireille ça yebani prévané na yebi ki internet ba téléphone tozo vanda te modèle bozo bengela. Est-ce qu'on a benga te tozo ka pe quelque chose on so ki pe eleki ebele makasi c'est que to kokundaye ndambo etikali Mireille atiki mwana na papa na yaza na bomoyi et surtout mwana ya mwasi mais na papa na yaza na bomoyi o ekotikala to liaka la biso yango te to ke na famille na bango to pesi. Donc voilà. Toko sungela wapi mingi mutazozo wa mbongo eza Gabriel. Ange Maisha nani msusu. Yo ka mbongo ka yo Gabriel. Ange zo ya ba 7e. Donc mingi mutazozo wa mbongo eza Gabriel bolemo mama tumba bino moko boyebi na numéro na ezala kawana ya émission oyo azana posa la contribution a bengi Gabi a Pesi. A Pesi o permoni ke pa Gabi ya kokate au CPL que c'est pas mon tout mususu au PC mais dis-moi insister tant que pesa ngo Gabi oyo kata mo voice ya Gabi atindelo po ebiso ke azui mbongo euti pas mon tout boy et ça la bien et ça la bien donc so pesi mbongo no insister Gabi donc Gabi alingi bongo donc so ko tindi mbongo ate pas mon tout mususu insister mon tono yo kotindela mbongo tant atindi yango ayebisa Gabi kombo na yo ata to ko publier yango te so bato musu balinga ba publier bango te mais ata na privé Gabi a signalé que mbongo ekomi OK pas Gabi tant pesa mbongo Gabi a sali voilà d'accord po esunga biso en tout cas tozo zelango maboko ya kofungwama vraiment merci na Baebolanda kibiso to ça qui pene fort to ya awa na matanga et pas wapi ba comédien soit d'ailleurs ko sangana na Bosobolo na croisement Bosobolo Birmanie et pas wapi Major Bisadi dit asangisi ba comédien soit bino batunyon so baya matanga awa. Merci beaucoup vraiment Major pour eloko sala ka pour ba comédien ola mutema munene ndengo zana bango banda kala pe au continue toujours ko zana bango vraiment papa na bango ndenga itoloba vraiment yende pina mutu asala kilelo ba konzonzinga akoti ba comédien belé na nzonzinga eza Major Bisadi en tout cas ba mbote belé pe merci na yo na famille no mobimba continue ndengo to singa ke ba comédien basala ko lokola ba musicien te pourquoi na ba bongo po na yebi bango malam po to sala kana bango ba comédie so muka ko il problème bazwa kango pena cœur bazwa kango pena motema ta lokola mélodie akufaki na braza na point noir mais balongoli corps na
corne na point noir et Brazzaville et 4 ici et yawa. Donc rien n'empêche que Mélodie P et Sika rien n'empêche pour la Mireille ça corne et yawa. Donc je sais que pas comédien vraiment bazaka initie un problème. Monde comédien ils allaient frapper dans makambo belé liwa Mireille tout le monde peut sentir bagarre da sous maladie sous makasi passer Godé Vince Godé. Il y a un groupe évangéliste, Goné Mabata, il y a des sous ndenge moko. Mais fait ici il y a Mylène et vraiment ba comédien et ça vraiment bazar ba problème mais je sais que comment on appelle moko ya ba comédienne maman Lomoto ça se passe comme on a moko abino buzaki na Angola surtout Mirae Satiki biso. Donc, ce cas de témoignage, vous avez un Mirae, vous avez fait un Angola, surtout. Mirae, ça Kobandayo, il y a un question, ouais, Liboso. Mirae, ça te va en Angola, qui toko, ndenge zalaka tembo kampaya. Bato balobaka munoko, moko pe basala kamsala moko, to mikomisa ke ba famille. Oya mibale tango makambo moko ebimaka awa na ekomaki na matoi nanga aleka na émission songolo fakala alobaka bato babandai mwa koakize biso bato tutaka bangola o mutu na bina lobi basali boy nazwaki taya kobenga ye nabengi na ye kozwa ete tango na aye komona na butu nde ayaki ko répondre nga yo ni nango kosaba émission boy. Oh, le mot de la question dans le bâti. Il y a Yébé, Azaïki ne m'a mis un peu, il y a tic-tac. À répondre à Bongo, oh, à Malobaka, il y a Souk, il y a habité dans le PCP Conseil, au moins, place au comité, du Colo et Kouya. Kokansa Congo, et Zate Nenge Zalaki, Yakala, Congo échangé, mais pas Moussana Bisso, échangé, Tika Koloba Bon, tout Soukawan. Autre balikambo ya émission moko alekaka songolo pakala mais nazo tala baninga na bilo mosusu bakomi koyima makasi par rapport ya émission wana ndenge bazomisa mo lisusu na bapoko alobaka bato mosusu balobaki c'est comme si moko amilobelaka déjà avant ke ye akufela nini Angola c'est comme tatika dia maloba te maloba te Mirae ebaka okufa te parce que Mirae sa liwa ata Jésus-Christ ayebaka mokolo akufa te Jésus ayebaka te akokufa ayebaki jour wana bakokanga te naloba na sensi te mpo abonde nasengaki papa longolanga kamba oyo akufa ya kobanga ame te tolobaka isala totika ya nzambe toloba ya mowe te nayebi bible te nasasini eloko nga nyangi naloba makambo ya nzambe ezaka secret nayebi bible makasi mpenza te mpo na paster te nde bateyaka nga nabeti te baninga bakorige nga merci na baninga probleme eza ndeni oyo nga nazoloba na sensi te mpo soki nalobi na deux sens Jésus ayebi mpo aza nzambe nde ntango tomonaki na croix alobaki papa longola ngai kobango mpo na okoka te mpo soki ayebaki ya mosu mpe akokaki kolala person te bon wana ya nini te nazolobaka na ndenge na omanjwa na ndenge na nga ya mibale siko Mirae ayebaki te omoni eloko na osenga na biso nyonso tosaka bateatre na bafani totika kaka soki moto akufi toke kokundola bafilme eleka toke kokundola baémission mpo tobimisaka moto wana mabe bongo mawa tokoma otya wapi boka buye obimise mabe ya nini likambo nini koyeba te omai makambo yango tokoyebaki te ekoma niva boye non osali mabe mabe nde nini yoka mabe nde neti makambo ezalaki basekre na bango bazalaki kuna biso toyebi te non okomprendre mosusu mokonzi ya mboka aliaka nyama litoi moko te makambo yo écoute d'abord neti makambo te moninga na biso te parce que eza nga maalombo tona koloba langage ebeba déjà tonalité bolimbisanga eza émission te nga banda loba bien et toi le yoka mabo pas de problème nous te problème ya
problème ezani tosa boye omata toseka toyoka pasi omoni mutu tongi tolobani mutu tanga akufaka ayebaka te mika yesa pardon ata asalaki émission wana ayebaki na ye te ayebaki te te un jour akufa kuna oui mika yesa azalaki mutu abongo ya mbebo azotumbola ye ozokomprendre so mpe ye abengaki enga aloba yaya nasalaki mpo nafulama kaka okomprendre totika tozwa tolela mika yesa oyebi angola emelaki biso étoile angola alamusa émission voilà na sansi wana ndenge olobi nde eningana mpo nini toloba ne mpoka mopa emela biso okomprendre ifo mpe tondimaka na angola kuna tozwi batemps mika esaki angola kala omoni nga nakuti bino ti neti nga kutu nasalisi 7 8 ans ngai oyo mpe nayeba bato baosutuka osalaka awa ozonga mpo anemeleki biso ti ozongi ti yo ozongi te wana mpe oboya wi fo na ndima moninga na nga aza nalobaka bien na émission epaga nalobaki boye naye kolongola motu te mpo biso tozala mais eloko nasengi bino ndenge nakoteli bino na bamosi bovandi amen navandanga mpe navanda baki nalongoli motu te mpo biso tozoluka kwanga nasengi bino kaka bopusana te yango oui mpe navanda ekasi lokwa mokekema na maloba yango esama na amen yango pofanda sikoyo eza te mokolo mosusu étoile ntango alobaki bopusana lelo topesa mpo biso nyonso tokufa neti toza aza te étoile olobaka boloba bo te eza miso tolobaka na ndenge aloisir ndenge nayebi mpe makambo ya nzambe na mwa moke motu nyonso nzambe asali surtout un chrétien nyonso soki mokolo akokufa preuve ya eli na Élisée alandaki eli bato babisaki maître na azokende mata lelo ayebisaki na yebi mais Élisée ayebaki maître azomata ata ayebisaki ete donc cela veut dire biso bato okozala oyeba mpe te ke okufa mais maloba mosusu olobi olobi e après nde bato yango alobaki boye donc ekokozala mpe bongo te question nango ezalaki bongo ntango mosusu biso mpe toyebaki te lelo oyo akufeli mpe kaka na Angola ça peut être comme ça c'est ça cela nga atuna question na ngai sikoyo bamaloba nyonso tobi tocompare elamwisa mawa mpo melodi mpe akufaki kuna émission ni melodi alobaka te na okufa kuna na oya te mpo koya melodi mpe ezalika difficile ya mira esa oya Dieu na pesi bino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229.
DiCaprio. Ça va? Benny, ça va? naye na nzili awa naza na Sainte Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui aller-retour oui ok c'est besoin oui ah tika supposé la Sainte Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Sainte-Thérèse. Oui. Ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si maniango. Exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça kiwana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce mwindi. Mais ma canicide bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Eh, na jibe. Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto mwindi no mayele mo. Ya mundede. Attention tonga na yo. Mutu bolongwa te, obozotonga no mobimba. Yango jibe service et zakaka wana kisasa. Yeye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingi te. Mokili mobimba. Ah, ino. Ozui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir esali 6 mois. Papa Julien, yebisa na voici. Oh, basala bandeko na miki. Na miki na poto. Place ya série ya kotia bilo. Eza epa ya José Baïla. Jibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah. Mira esa oza mboka na ifaya. O comprendre? To limbisa ngana lobaki na bemission na oleka na osenga moto mira esa olamuka ta senga bolimbisa. So abeti sa batu mabaku bolimbisa ye to lela mira esa. Po mira esa sepelisa biso asekisa biso, alongola batu ba malade miso ba attention. Siko so totala ka mabe, tota no bolamu na ye. Ndenga banda e ko jouer, ndenga banda o sepelisa biso. Siko tongo bovandika alobaka boy asalaka ba miso bato anatanga ki bakombo baza na kanda nete ba yoka kutunde mawa bonika bobotisa polémique to lela mira esa bon nga vraiment nazaki na aspect wana tanga ki bato te nga na aspect kaka ya malobalobaka kino nga mwana ya kishasa ya te parce que kuna na lobanga baotilanga poisson aspect na kanda na kolobela sikoyo bino ba comédien ndenge na tuna kipe étoile na lobaki d'habitude bokotizaka osalaka ba groupe ya WhatsApp déjà mbongo zokota déjà bato continuer déjà. Oui, nga nazoyoka neti na maliwa ya nini mutu azozwa mbongo eza bayagabi babimisa komite baponi babimisi nde na minute eza bato baza libanda mboka eza bakonza mboka po tozoyoka bakonzi mosusu babenga biso bazoyaka na butu bolukika nimero ya gabi batie organisation nde baponi ezaka yo moko ya gabi nda éclairci s'il vous plaît pardon. Éclairci un peu. Il y a des administratifs à groupe. Expliquez moi est-ce que la comédie va cotiser tout mon réseau déjà. Cotiser déjà dans les arts sur le matanga. La commune là qu'on a venu pour poser. La chez ba combo ya batunyo surtout au ba pèse parce que lobby le ko ya kité. Les gens na moi loya na loya batu batindi bambongo na bango. OK. Donc ba Maxi, ba Charlène Benz. Donc batindi ba Marie-Jeanne Kololé, ba Mwembe gauche, ba nalande pe pas jusqu'au Lukape ya donc le pas l'eau na moni l'eau penzako na bato tangi na moni bato diaspora pe basana kati bato diaspora bato na bébé parce que Maxi oui na ba tangi wana Charlène Benz passe en France batindi bambongo na bango mais je pense que na ebi ba comédien en tout cas na féliciter Rabino Makasi amen bino pena botele makande bosaki ya mélodie
Comment tobonde nzambe ba comédie non basala pende basala pe bongo mais ce que étouffé mira esa courage wana ya ki vitesse le que étouffé to zuba kamisato po baza vraiment sérieusement malade si ko yango zomona ba am o ezana no ezobela to sauver surtout sauver bango te mais avec mukena biso nzamba sunga abakisi wana c'était bagarre na joli kasimba donc ça bakamo kwa makasi donc yango moni to privilégié na nokuna mwa mbongo ekota l'état awape o azana ngwebele akaboli kaka on se compose à moi boyo kaboli partout o azana ngwa mutio bandina nokuna apo eko suksa na biso koto donc yango wana vraiment merci beaucoup ya Gabi mais question ngeza ka wana pa na yo Maman Lomboto. Papa. Je peux faire un petit témoignage il y a de Konabiso Mireille. Vous n'avez pas besoin pour l'Angola. Vous tirez pour jouer ensemble. Kuna na Angola, mutunyo sasa yaki leader. Et toi la zaina groupe. Mireille sasa zaina groupe. Moyinde pas sala e groupe. Maman Lomboto pas sala e groupe. Nde bato babande ko jouer eza étoile étoile lobi ya esa ka 2 mois ngai étoile olinga naza distraction ba question ozotuna ngai étoile tikanga na lobako osala émission te merci ata un jour étoile otumula on comprend Mireille ça a sala vraiment groupe sonaki pe na mato ya public kuna na Luanda ceux qui kuna za ko mbonga likele mbate au moins so Mireille ça loka sala groupe so abengisi a lobatu na bengisi étoile abengisi Lomboto bisonyo so ba moyindo abengisi na ba poison abengisi na abengisi akabu to koma famille kuna zalaka te ate sika to tombola mwana mama po soki mati toza mboka mupaya tozalaka bien ya témoignage to vandaki na biso bien to vandaki bien nde kaka omonika saki ya malala eza lilala moko ko ekopolisa na nde pe lilala na polisi biso yango na pe biso nyonso toza mawa toza susi e polisi saki nyonso kasi eza mutu moko kasi boyo ozoloba te biso atoko mutu okasi nga omona eza internet naloba kombo mpo baloba azalaki ye moko miyebi ezikaza liwa Mireille eza obatama te bazopiblie mutu abomaki ye mutu alobaki boye abimaki na mobali na ye nga nalobi nga nayebi nabomba te naloba mpe esanga pasi esa pasi eteya biso bata théâtre omoni neti ngai na mobali na nga toza matata libala nyonso ezalaka matata lelo ebongi lelo elobi nabimise na ndenge na ngai jamais etola kolinga tompichu jamais ata atikali limbisa terme atikali ni aolingi ete mpo nayebi to mobali ya ndeko na ngai kindeko yango biso bandeko tobotama bango bamama moko tata moko tomonanaka te ata après 10 ans nde biso tomonaka aire nyonso bo pourquoi yo kosala likamba bongo tipo tomoni te bangi bapota biso moni nga aloba te siko nangi nabanda koloba mpo esali nga babilo mosusu ezalaka neti ya loisir o nzoka nde memani boye nuta bon eza bien te mpo na nini ete ya biso bato nyonso teyate te so moto alingi mobali na ye ata ntango mobali na yo nabandaka na ye ntango obandaka na ye yoyebisa biso biso ozalaki so tokepa Mireille esa abamba foto ya mobali na ye na mire akoti so ntina ndako abilombo tota mobali na nga azala wapi aza voyage mokolo na ye komona le 8 mars apresente nga nde moto yango mpo azalaki wana mpo ani yobenga ye na kuzu to azalaki mobali na nga nsima yango ntango omayeba te beye baosaka na Mireille esa mpo bayebi te akufi olamuka te mpo Mireille esa bato baosala bayotemaka balokuta bozosala boni bayebi Mireille esa lelo misusu moto yango lelo afandi na kwe moko akomi kozwa bato aitiza bato batitoye bato mpo Mireille esa akufi ntango Mireille esa atindele bavosi mpo ani ayaki koagir te mpo ayebaki aza matata boyebi moto akufi aa matata eza teka mpo moto akufi bokomi azalaki mwana malamu Mireille esa azali shosho ntango toloba boso ezalaki likambo ya étoile mais Mireille esa aki omenase nzambe alimbisa bino nzambe alimbisa so naoloba boye eza pasi mpo moto wana eza te abandika na Mireille esa biso bamosusu mpe abanda na biso lokola biso mpe tolinga oloba te tomelango
abanda pe na makambo étoile amelango na otanga bakombo na bonde otanga ka koma mutami yebi sika dora amela pe makambo naye ka mutu moko pourquoi c'est que biso nyonso tovandi likita tokosela mutu moko likambo ta justice nzambe eza ne bocréer to bofunda mutu intimidé to so ezali na kongo misu na place yoke ofunda biso ngalo mboto na nga na funda toyebani baforce ya bafamille te tolela mire esa na kimia po biso bamiso toza bafemme marie tolinga botitoye bakombo na biso te mutu akufi aza ndeko no boliaki na ye ata bobimi mobali moko nde boyeba boliaki na ye aza ndeko no bovanda nye na minoko na bino tokunda mire esa na kimia nde bakunda batiste nyonso elo ndenge naloba wana tosenga na bino bacomédien bamakambo mosusu ebombama bobimisango na média te parce que bamoma ya boye eza bamoma oyo te ya kobimisa makambo oyo alobi eza malamu biso bacomédien omoni papa nga ozwaka nga na émission nabangaka makambo sikoyo nalobi boye mpo nakomi omona bakombo ezosaka te booleka baémission oyebi te kotitoye mwasi ya libala ezalaka mwa pasi ozwi foto nango te kwa kutu nga lingaka babiloko wana te nga naza mutu tonga so naloba te nde so naoki yo na likambo na nga na otuna yo yaya mponi mpo toya famille soki eza te mutu so avandi nye nde aza yuma ezalaka boyuma te toboyaka na biso nde bosoni elata ndenge elati ndeko na biso ya mwasi s'il vous plaît en tout cas naza obligé na kati interview oyo parce que na bamoma oyo tozolinga te oyo benda oyo abendi singa oyo asalaki bo biso tobenda te tolela mira esa aka tolela mira esa calmement bamakambo oyo oyebi wana oyo eleka oyo ni en tout cas bon na préféré ke bo enterrer makambo wana bolobela ngo mpena suite esa mpena bien te pa bafan epa bato balingaka bino bato mosusu bakointerprete donc mira esa eza motu abomi c'est pas bon te biso tokangi te mpo toyebi mira esa abelaki tension sike matie akufi nde na ndenge kaka tozotunaka bankete omoi problème eza soki tolobaka soki moto akoya koexprese ndenge mira esa abelaki na ndenge akufi mobali na ye mpo biso tozalaka na Congo bamakambo biso tozoyoka toza na Congo toyebi mutu na makolo te nde na ndenge ya koyeba monde entier te mira esa abelaki tension yango akufi tolobi na mutu te nde toboya bato mosusu batangatanga bakombo ya bato eza bien te kotanga se na ndeni so likambo ekwei bakisi na ndenge ozoloba te botika makambo ekita evana nao na se apres bokunda nano mutu ata so likambo tozaka yoka eza ta tolobi boye bato ateya te baswana nde sukasuka bayokanaka mabeka ya liwa boye po nde baofinga biso nyonso tuutangola eswaka nga butangola bozalaka bomo ekomi ata babokilo na biso basemeki bakomi komona biso ko ondire te mitu na biso esalaka te nzoka ndeka lilala moko wana epola nde moto ezopolisa basaki nyonso. En tout cas, merci beaucoup na babolandaki biso toza awa na epai na Kasavubu na Bosobolo juste na immeuble ya Major Bolo Zolozolo oyo abanda ba comédien apesi siko ba comédien ba yaka ba fanda ba ndeko na bango. Merci beaucoup. Bakosangisa pona ndeko na biso Mira Esa na Kinshasa. Merci beaucoup, d'ici là portez-vous bien. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo papa
mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu oh. Salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Nomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na babasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yo. Longisanga yeso yeso. Longisanga yeso yeso. Longisanga yeso yeso. Longisanga yo. Longisanga yeso yeso. Nale bibia bisenga senga sanga lole. Nale bibia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga nsanga londa ye. Lokota nga yeso yeso. Lokota nga yeso yeso. Lokota nga Yesu kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga yeso yeso. Tombola nga yeso yeso. Tombola nga yeso yeso. Tombola nga yo yo. Lesa wafako. Lesa wafako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yeso yeso. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Chirobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga onayemba boye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga onasambela boye. Soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga onabina boye. Nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembe nzambe libela. Nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembe nzambe libela. Lelelelele nalingi mobala oyo mobala oyo. Nalingi mobala oyo yeso aza nzambe. Ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye. Ayoki suje na nga ye nzamba londa ye.
nazalaka locataire apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga apesitina Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil aux obligés obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Salam Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.